Mayele, alobi ah ouais ça masolo ya bato Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Sikoyo nene botai abenganga na téléphone Marie-Jeanne pardon boka sa teke famille na biso tolobaka te tolobaka na Gabriel mais ayokaka te. Boyende bien. Internet va aller senga la boy. En tout cas internet on a moni senga bongo parce que tant muto vandi babandi ko finga yo. Bonga finga na ba tuté. Mais na yaka na lobby mais ko bato baza bazo baza mayele te ba sali ba analyse ya salité. Suboyo kanga na lobby ngo lelo. Suboyo kanga na finga mams. Bobi misa. Surtout ni bon na sens zobanga ba cook bon. Te na zobanga te na zobanga te pour na frapper de fort. Ah ok. Na tuni parce que na remakaka baba cook ba provokanga pona nini. Ok. Ba provokanga pona za pembe na Belleville. Mais kozala mukala penzo zaki mukala ya se ya ba eza bijou la reine. Oh. Nde ye mutayaka à se proclamer ce qui a se proclamer. Aïe moko ko biso pa na pas Belleville par rapport au belakaye. Elle va benga été engagé été. Aïe moko pas Belleville que na commis porte-parole à Belleville. Au moins na les gars na bi que na commis porte-parole à Belleville, bijou la reine. Non. Oh. Oyo kanga na kende pas Belleville na seli ba film non. Ozala porte-parole tellement Louis le zaté. Tellement aura, ça là est trop aura zaté. Oh, bah ça là est trop. Oui. Tellement au moins une chose de ça c'est sacré. OK. Tellement bijou la reine azawana azaka soit fait. Oh. Bijou la reine soit fait les cahiers. Oh. Souci nezala kaka, il faut pas kwanga ye. Ba bengo pe na ba film Bah ça na raté, on va benga été. Aura zaté. Ouais, babi mam ça ba ki mo ba benga zaté pour ça na raté. Bazana makambo. C'est pas le bac, moni azana raté. OK. Voilà que dara ba mo ba ku ne bateka ki. Ba mo bateka ki azana kasi ndinga azana ba baseka kayo oyeba kate. OK. Major 1 azana no ami ya mutunanga ko boyeba. Ah OK. Major azana ami ya mutunanga ko boyeba. Po bino ka sondende bo sala nzonzi, suto sala te, donc on a droit yeba na batute. O major yeba na batu nyoso, o ba sala théâtre, o ba sala te, ayeba na batu nyoso. Si major avanda ka ko pe na Marie-Jeanne Bololé. Tout ça on a moins place au mouki. On est comme qui passe. Et pourtant, comme Soukou, tu vas ça. On est tous qui Liban na yacht. Tu vas invitation na hotel na maboko na ngai. Invitation na maboko. Ya ngeza mabono. Na ba ku dudu siku ngabi tala bango bana ya major. Biso za so bana major te. Olobaki na très bien. Na lobaki kutu yondo mais bijou la reine kazaki lo kosonde mutu et comme sekiri na bango nyoso. Mutema mabe pas Belleville. Donc kosonde mutesala bango bongo. Tellement bazali ka mutemke. Ayo ka mutu passe na zobera. Ayo ngata na obera. Belle va yebi na lo ba polele. Ata na obera. Mari yo topela. O sabote Marie-Jeanne. Na bele na so bakisi. Sona sani donc obera nanga. Fona keka ko faire pas Belleville. Non. Moi na ndeba tinda. Fona tinda moi ndeba bijou la reine na tinda bana ye. Non. Bijou la reine oza fille ya soni na famille na yo. Oh. Ozawana atotoke fête ndenge kende fête wana belle forme là o luka mutu soit fait les gars bijou la reine. Oh. Vraiment bijou la reine attaque fête à bateau attaque avant dans la terrain c'est pas na tika oye bien makambo c'est ah ba ja ba fio ala rasout soit fait amona kala boemba moko kwanga ye alo kana tatami Belleville kutu akana niveau na binote ozomona ko loba kutu te pa Belleville po Belleville na le bana niveau na binote le ya na Belleville bana leven bazana moi ni pas likolo yango sala bino keto donc on va bango si bazali wana na fete tikala kaka batobola le ya batobola Belleville siko tano bijou la reine mutambe bombe monani o ba potra ne boki na leki oleki ba na kindumba na kibasses bijou la reine niveau ya jana kufa ba ya ba uti poto ba homme marié mais bijou la reine atine ba yana bango nyosa atine ba photo ate bango demande to kuta na tele ya bango donc azo luka ba bango nyoso ba vandi sikoyo ba ta bango na message moko bijou la reine atine ba ya wana osambwe moi ça sonne bwe pour lui ko ba kama nini azo kwela azo musuka mimaya na lemba na restaurant les musuka
bato bamonaki na mwana kini awa atingami yaya bato kaka yaya wana azokima bape mais c'est quoi ça oh nini peut-être bokonga bi yaya mais bino bosalaka na bango peut-être yango kaka bazolemba bino te boye ndenge nini bokongaka bango ndenge nini okosesasila te yaya mobali yana otika ayebisanga mpe yaya mobali yango mbinga boye bango nyonso atilaka bamessage baza na message ya mosusu abimenga na mtongi poto azobinga nga sikomosenga okasala kwa ata mosungani tobimaka oyo tobimaka te oyo mosu alobi me na moi mama sa on dirait akoma na problème mental nga abi te faut comprendre ye aza déjà au moins na moko babebisa na famille batika kasala kindumba o meya biye babala na théâtre bino tubo ya bomela bolia ba pesa tolia parce que papeli ka koyaka na faux poule oyebi nde balinga na ndeni ya ye bijou la reine ayaka na flat na mobile mususu ayaka na mobile mususu na flat papeli ka zana na nini na restaurant na nini na bango azana na hotel na bango ovanda wana yebe lokola azalaka soif donc makino babetaki wana esimbaki te azongeli esima koseka ti aya kota mpenza libala na chambre hotel tutena magoda na chambre hotel ti avanda ti bobala monaka basangisaka mwa bamoye mpo bafamille wana nga nayebi nayebi bafamille wana baza bafamille baza bafamille onga mpe na botana bango ozo comprendre balingai ata moke te Dieu m'attend parler. Na bijou la reine na okila kema wana tanga beza nini. Il faut luka suka passer à ma casse pour des défense de la bien oui. Pour ngandi na zabo na mwana ngabo na olinga ku tena ko tsamba na mbeto nanga. OK. Vous comprenez na olinga te. Na olinga te ko nanga. Oya bibi me yesko bana ye. Autsa na mwana ya mosala nzambe soni. OK. Azana soif moko impossible. Tana bana mbai na ndako mais atiko draguer ndeko ya ex nanga na barumbu. Nzambe nasala bino nini ba voisin na ngai nasala yo nini voisin nga na defelo ko nini ayebi na mukolo tozaka na tournage ma Jérémy na moni saka passeport alingi ka mobala batu pe ya théâtre na ta oyo toza batu soko bimana mobala ya théâtre kala lelo lisusu ozo na ndaka batati mibala théâtre bijou la reine oza mwasi ya soni tinga oza mwasi tala niveau ke garçon na biso ya théâtre tozala naye alobi abi en tout cas na linga pesa ka nini apesa ka mabele abi na simba ekaka na linga kokoma te pona mona afia libabe to chose akaka sika tango kotani la ya atako kema tango boso ngata ya vanda kabu azotala so kone kaka tango na mukemo ata mukola ta poko pa ya pona nete isifika ka kwangis ata $10 ake $. Mais bondumba ngokene na obi officiellement na ba boîte ba pona mais aujourd'hui ça va te moi bino batu bo finisa ba théâtre na bondumba na bino bijou la reine ko fala tende nga vanda ta ina ne 2 ans na sel na kwangi pété hein okokabe je jure abo bijou la reine ça na 5 mois ya okopate yekutu 2 jours okopate fokaka bakwanga e zaba mais quand même na kiyo na mo be bazanga balinga pe to mingi ça passe le quoi esprit de tika na Angola OK pour moi quand tema ko batona ba mibali bambani msusu admana bango bazayi makambo bamsuku bakufa pe wana kufa wana skolo kwa kufa ifa ki de so Angola on ka ile so na Angola ba bifo ki d'Angola po basala ye délivrance que so na cimetière fa pe muto ebana pe ake na cimetière ake de skolo kolela po tema bazwa molimo na ye quoi so ake na cimetière en tout cas pour aider ba fan ya bijou la reine bo aider vraiment que de loin ba cancela kama mbongo po sungaye moko kokate taka onka saka mimeta ma Dubai sa bome abisi makamna oncle alobi oncle mtakisa ngabo maya ngabo mwana ye mwana ya zane makamwana oncle na yo memaki na Dubai na soni baki ala oncle bi taka mwana na bino oyo taka mwana na bino oyo obeta batu apoke de poto ya bebisi makamna oncle za makisa ngabo maye ngabo ma mobali na ye pa boya ki pa moni ngabo ndumba na makambo baseka famille ça donc et ça capacité mais abo comme c'est le mbongo po akende Rwanda akende ko luka basala nzambe kuna baki na cimetière mais marché na baki bien o akoya ipa koya leo yebo c'est que so ipa yeyo po ya lisusu donc koya penza so que sengi ke ya kofinga to fingani en tout cas koya baki tout repeta na pela makofi ya makofi alors baki on émission habitu so bobo na château ximbité bokutani bandi makofi na otanga na bijou la reine na sala yo loko te bito moninga feta major yonde loko ba beta bino limbele OK omoni yango bien te ato ka nsuwa na ebite Gabriel ke kolia pa Renate yangai nini Gabriel kaka ndeko boma ka batu yango na tilelo za na suka ko nga o vanda Renate oza na mobile na ya pesa o valeur
kokota ba bêtise mususu te ba kota bana ba bêtise ovandi pozo seka. OK. Kokota ba bêtise mususu te. On a un message aux opérations. Gabriel a envoyé du diable. OK. Kokota ba bêtise mususu te yonda ba pambola yo mutu sa za oseka na ndako no mais a osepela na yo. Ota libala na yo pe. Oyebi Gabriel lo ba pona yo yebi ngalo to solo yebi. Ah OK. Donc kolanda ka ba prestige mususu te ozamwa no zo melisa libele. Ozo melisa mo no libele asana bébé. Vanda sala makambu na ba poser na oza nango sili so sili okembo ka risiko ke van so osa makambu na yo mutu so separater a lukani asa elo mo pa luka ka bona batu ozo comprendre siko vanda yo ka banzo ba e ba inviter ki batu te siko nini nga ba inviter yo ba riso na mukala te na ngande sino te na zalelo kwa na te nani asa Gabi ya ko sala na Gabi tuswana yete alukana na kambongo yana fisi na nene botai Apex Angate Gabriel te donc tokende nanu pe po na moni na respecter pe mingi tokende nanu pe bongo na Gabriel na bijou la reine ah OK comment va c'est bon mais bongo to soit na public to soit na pe nanu to soit na nanu en tout cas mais il y a bien soit na mabe ça na ba prière on va ba prière te na ba prière te c'est ça ba prière ngapi na ça ba prière ah OK yende mabeni fa ko ta ba prière bo banganga na ko ta ba prière bo nzambe na ba pasteur OK nzamba lika fort nzamba lika ka makasi OK ba oya bo mama na bango ngana za nongolete na likamulete ba prière ne ozwanga ba prière ya mabe et zwanga te ba le salaire du péché c'est la mort mais ça ba tout ça kufa ba précipiter loi na bango. Merci beaucoup en tout cas parce qu'on a mutu moko boye abomaki. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima